Babeta to yo moko au vivant et lo moko yande ngona ya mystique bon. Moi ce jeu vécu c'est là une fois. Na vivant un peu une fois. Écoutez mon bal mon boy. Bon, et bon tonton donc a mis ngapé. To kane on peut 150. To kane fa zo nganu mobimba. To kotana ikuna. Or qu'il y a ma coloté, ma colé lunga rolunga. Ah ma coloté. Conseil ko zangate, conseil zaka que. Non peut ça va parents surtout. Dans mon culot on ne sait jamais. Mutu mo ta permettre ka ku fatika bana e. Liwe ya na kaka itokate. Parce que papa un jour kinda ku fa jour pour me tanga lo malam na vinanga. O tika na pe choc na vinanga. So papa ce qui ndeko no mbala ku fatiki bana e. Faut bon encadrer bango. Bana baza venir à lobby. Non peut conseil ba jeune fille ko anga. So peut-être comme bon comme le kolanda vinanga te. Nga lo so comme koloba c'est parce que na suna posa na ngoti. Na lingi nanga mode d'espace. Ona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Shot News avec Équipe Bumba, votre humble serviteur. Toujours dans notre site ESP Media, quand on parle de l'ESP Media, on voit directement Papa Edo Amani et notre maman, Maman GH, Bambote Nabino, place Bozali, et Bambote Nabaïnio, surtout Balingarabiso, partout dans le monde, place Bozwami. Famille Bumba, Mobimba Topesi Bino Mbote, Kuna na Paris, Nenga toujours rappelé Bino, Congolais surtout place Bozali, na niveau ya Europe, hein, donc Sogolingo Tinde la Bandegono Bilo, on a Kishasa, adresse sur, agence sur, et ça na JNT Service, hein, JNT Service, où ils ont sa pena ba signification belé en agence Nzambe parce que Jésus notre trésor. Beau contacter Papa Nabiso Jano. Jano Ngamba, donc wana na JNT Service biloko o nyo surtout botinda yango nde ekoma so ipe bozuna en contact na bango te vous pouvez nous appeler to opesa bino contact ya JNT Service vraiment et au sala bien lelo ndenge to bandi déjà kolakisa bino moi certaines réalité où esalemaka na Congo et pourquoi et arrivaka tokutana ina ndeko na biso ya kuluna à la fois passé botala kibino moko bokomi pe lelo tokutana ina ndeko na biso moko mwasi une jeune fille oyo lelo malgré ye azosala musala moko oyo ya malamu te to azosala musala moko ya malamu te mais avec ba proparler o tozanango tozolinga vraiment ko aider ndeko de manière que azonga na moi nzela et au sala bien mais comment est arrivé ki ndeko na biso akoma kobima libanda to akoma kosala o to benga communément kindumba et arrivé ki ndenge nini ndeko na biso oyo a souhaité te apesa kombo na ye parce que kombo na ye ya famille ko koyeba mais biso to pesa ka moi sobriquet to pesa moi kombo moko e permettre biso to communiquer na ndeko na scène kombo ezoya te o na ko pesa ndeko bon na PCK Serge Jojo parce que on est autour de frère Jojo to Serge Jojo. Sœur Nabiso bonjour. Bonjour. Bon biso to bano bengo Serge Jojo hein on dit maka komba on poto lingité to pesa identification na yo auprès ya batunyo so bazolanda. Voilà to lingito mekaoye ba moi moké lelo oyebisi biso musalo ozosala osala yango na posa na yo te et arrivant ndenge nini lelo yo koma dans la rue to okoma osala musala oyo ya kindumba et arrivant ndenge nini na âge na yo je crois au lekina nous 20 ans te quand même na jeune bon en fait era mambo de sala mara mambo simba te de ça qui s'est retrouvé le banda et longue histoire ça bien bando beta surtout peut-être émission ici la menga na lobakaka expliquer biso na no ezaki na onde non relaté mon que peut être et permettre de comprendre et bandena souka na la famille moi bien famille na bien père na qui stable mère na lo baouté to aramisa tout et quoi arrivé que papa biso ke musala na musala ke azongité ba sala accident kufi ba apprendre biso nouvelle to leli ko kuna bimité ba femme père ba ya parler ba boté biso nyo soit parler donc on se retrouve par terre na mère na biso se retrouve par terre to comme bunda bunda la mère
tous amanda mo bangar ya batol bon donc moi bien te camé to vivre kaka difficulté comme monter comme mai grand frère na comme côté kaka comment moi na fait moi na fait ngo ezara nini o bateka net ba cigarette ba terrasse wana oui bateka ba cigarette ba makasu bila beaucoup une fois abimaka boy akuta ba ya mombo ba se ambo si bona ambo pe binoti tellement que bina ambo pe bon te fan pe bon zoto nga bakanga ba plus de 5 garçons bon on so bima en rajuna la moko parce que un bon pe sa bon te pas si e bak sa malikola passe parce to vanda wana ba bikinga na ndoki e indi so ba benga biso fort ba binga na ndoki ngam na mama biso mambe belebele wana yo simba toto lunga wana mama bela sérieusement parce que ça tobeta porte panan oke pe ba onke ko benga bo bandoki boke oke pa o bo bandoki chose à la suite non kabli ba master mon boy ba bisanga ke funa landa bango na ndiana bango ni fa sa kindumba tellement que maman ya kisu na position te mama pe na bes grand frère na ko ba soda ba kanga ye ko se ke vela mwana batu ana prison ska kanga na mama leki msa suka kufa likoka ba mbongo ezate yo sa que nanzimi obima ba camarade wana to bima bango butu moko nazo nga pe mbongo dega nazo vraiment mbongo o permettre nga naso ba kiss na mama nga naso mama ba kiss na yo ya boy na kuda mama kufa ki ko boy bisanga na ba kiss na mbongo de ante kan zoto na luka so mama ba kiss to nga kufi no sani no suivre ndeni nga mo kalbo mo na mo na te kati na teng na ba classe misala pesa na ngoti ba classe so pe son importance monte na préféré que na koma ka mo albanda na koma na chel donc nga bulsa nga pesa nzoto na nga pa zo mbongo ya moi salaki na koma ndumba sans pesa voilà sikoyo tangu yo okei obiolanda ba en fait baninga no ba motivaki yo po ozwa mbongo osombi bakisi donc okenda ibutu wana na tongo nango leki na pharmacie osombi bakisi kozonga na ndaku wana bokoma yovanda obi ya batol wana okuti mama aza deja ya okufa tango mama akufi et salama ndenge ni est-ce que famille na ye monanaki po basa matanga balela ye to commune to esaima ina onde nini po moto akoza na ba difficulté mais tango akufi mona famille bimi basa matanga c'était passé comment venanga bon maman ra musique to mère akufi na kia luki ba famille ba bima sala matanga des gars pendant que mbongo basala matanga so basunga mama peut-être nga kufate saba matanga donc ba panza biloko batu balia na sima matanga na sima ko ke bo zotanga so bi jamais ba ko zwanga ti so no sana quoi bon va na ba pendant que maman nga kufi grand frère na prison papa nga kufi petite sœur nga kufi so no va na bon point les provinces na va ba kamana nga bala singa vie na bien ni baloba ni na ko luka po na lia donc viens malamu nga pour faire au salaire parce que na chouette na kina ba église qui ne comment ka bongo pasteur so amonio est-ce que vanda na église si na va en église kina ba église qui ne karabo donc comme une église wana pasteur na rabi mananga première fois un CD là sûr na mambo mais non biso bongo na ko se mamdeni et si ka zali a ebi pas un CD les première fois un CD là deuxième fois calé va boyi ma kina lenda ki benga na église no sang ni a professeur sa vie na ngavo mena bulisa na nga zo mbongo ngamo na obika non c'est ça est-ce que tu au salango avec plaisir to au salango malgré yo expliquer na biso so ipeza avec plaisir zala gentil o yebisa biso te na sepela na nga na musalango to so ipeza li ozo salango po na situation oyo yo ekoma na vie o yebisi biso to meka otala ndeni ni peut-être réencadrement na yo et ko salema soki volonté na yo moko ezananu eza par contre qui en est à salon so lonza masali grâce à moi msana va bien mais là on a un bébé c'est la rambo na tika pour l'instant il m'a qu'en plus ça on a boula na non donc c'est ça vraiment eza passé koyoka lisolo ya boye donc bandeko bana ya baninga baza kamalamu so baboti na bango baza envie so baboti na bango baza susute na bandaku oyo esengeli bango balala kobotola vraiment tala place to memaka bana na biso tala place to memaka bana ya bandeko na biso soki prophète alobi mwana na zandoki ndenga moni seka za pe na possibilité de prier pour kindoki on est longwa donc vraiment boye eza pasi tozo sungate
pour le fait ya ozala na bana ebele dans la rue tozo sunga pe mboka te. Or bana faut bazo encadrement pour lobby ya bana wana nde ezapé lobby ya Congo. Sikoyo en dehors de ça makambo nyo surtout sali wana place moko souleva ki obi baza ko accuser que binonde to yo muto bomi papa. Naebi que eza émission est-ce que aux appels à misala mabe père nanga na misala mabe te bon naza ki mon pas coupable ba kizangai na wanga nango wanga na to loba ke eza yo na loba kizanga te parce que na coupable te non dimel kam na sa etendeni na ba kizanga te te ba fama de ko meka bobe bo bandimaki na sambela penza me na par nanga a confondre bango a sa justice na kana bango donc preuve année de ma salage ici bon ba ko comprendre que prophète wana a prophète lokuta parce que a pendant dans famille na bango mo le suska bango na bango a pendant sous bango de par là ba ko comprendre que prophète na prophète lokuta on ba tianga ti pétrole ba tumbanga maman bona beta ngo te so beta c'est parce que na ba yenanga déjà ba solution ba bien yé mutuma bien sunginga lokengelo mo bina sala no tika na avec plaisir parce que na tanga pe na mon niveau na mukina zango je suis peut-être à mesure ça m'a ramsous autant aux aïna niveau nin tant un jour diplôme père Adaït on va d'un jour diplôme ça qui est option ça la commercial ça commercial administratif donc moi mukina mutuza nango ata gravité muké kabalo yengo pe buza suma ile lisusu mais ça va quand même c'est autant bokenda wana net na babutu wana Boutou eza herbe bala la ka étant moi si somo boutou eza ressusté donc tu préfères au vivre na boutou que la journée somo eza nango pas boutou na papa mystique eza la fort somo eza non au san so lukite au liat mais son ko bang eza la nango ba risque ni beaucoup tana nango peut-être to risque même pas grave to zamba somo ba passer ba jour au matin peut-être année muta kufa déjà beaucoup tambal pe na chambre boy akiko sokola muta mona te beaucoup de personnes me sont qui muto so ko tabe mutu pa na quantité donc tout en risque belé mais inchallah lambe kamu mtayebi parce que je suis athée tout ça ata risque tout risque ka vie qui tout risque rien à rien tout risque ka wana sikoyo ba masolo ya baninga ba beta to yo moko au vivant elo moko ya ndengo na mystique bon moi ce jeu qui c'est là une fois na vivant on peut une fois écoutez mon bal mon boy bon et bon tonton donc a mingapé tokane on peut 150 tokane fa zo ngani mobimba tokotana ikuna or que avec makolote makolo elunga kolungwa ana makolote la mbala taka ya onde mpevimbisa ka lunga la maboelo ezate na ganga na fongola chambre na bima kino ka char de poule sala 2 jours mauna bula sauter yo pianga baisse kama na ba motiver nga bezala ka bon ya barrete faut qu'il me esprit on san on a zongela les choses c'est ça et que makambo yo tonto Clara de Bruxelles makamna yo kawa Esther Niati makamto yo kawa eza somo vraiment bande kona biso na ebi ke tokotomona pe makambo ebele toyoka toza pe na ba famille awa toyoka ba scène bomekana okotuna ba famille o bande kona bino misusu pe bakufa ba kombo ya babana na bino boyebaka ba gelo ba banani bakenda wapi pe bazaka wapi parce que hier moko ba gisement mususu ba famille salaka na après disparition ya bande kona biso et salaka malamu te siko ti muta koma na niveau ya boye parce que ce parcelle na bango ezalaki tam suspect bazwaka moi porte moko ya ba locataire et kokai ko aider bango azala normal qui a sala ba vie wana est-ce que tu tiens vraiment ya ko continuer musala na to ya ko arrêter yango un jour et puis deuxième question au répondre encore ensemble est-ce que parcelle na bino ezala kaka to bateka bon non répondre à la deuxième et puis non répondre aux premières questions la parcelle a quelque chose à la souter d'abord bateka te quand bazo pe mbona baba ça na bango mais na mbo pe azwa pe wana mtasa mama longa ati première question je compte bien tikango mais non moi soit tikango aussi que non survivre non kende wa pnya non yambanga non zo pas na l'église donc souter na kuta na ba kumi bali na église donc sous église te est-ce que ezati ba kama na ba ngova na nga jamais ça que nga futa mbonga nda côté
je compte bien de Otikango, mais na kozalande wapi, c'est ça. Mais l'église nous surtout ezaka ba église à Mabete, il faut toujours tenter quand même. Ba église paye bien à Congo ezali. Ah donc problème na yo des bases ezali place aux ovanda bo sangana na baninga na bino bo futa mbongo ensemble donc so les lotiki ba on va permettre yote ovanda gratuitement, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ça bon donc on a futité na vanda te. Tout dans terme to utiliser les da fois tongo mutu to pesi par na to lié so pesi pete o lié ti ba comprendre que boule bien ti il faut ka pesi atem ki ce qu'on mo bisanga no ki wapi c'est ça. Voilà, chers internautes, vraiment ezalaki yabino ekibumba oyo to yambaki ndeko mwasi oyo en tout cas kota la yeboye elle est encore trop jeune donc vraiment pas si mingi eza na plaisir te toujours ça l'émission oyo mais ça quand même kota lisaba réalité nini oyo tout monde a kato to condamner nango batu na musika toujours condamner Tchel toujours condamner Kuluna toujours condamner Shege mais ba raison vraiment oyo ça là que batu wana baza libanda nde yango toujours détecter na kati ya émission oyo et puis je suis sûr que souci na biso ezali bandeko bazolandaka ba émission oyo na ba o baza na Kinshasa ba meka ko zwaka temps ya kotala nini tokoki kosala na bana oyo bandeko bazotikela biso. Peut-être ndeko na bino asali ba effort asombi parcelle na ye asombi mwa babilo na ye po lelo soga zate bana na ye bazwa ta possibilité ya aussi sa ba classe to ya osala o bakoki kosala. Mais bino to bandeko boteki parcelle wana place bana bakoki ko vendre zate bakomo telengana dans la suite. Plus de Shege na mboka, plus de Tchel na mboka, plus de Kuluna na mboka. Est-ce que tozo sunga nation? Est-ce que tozo sunga ba famille na biso? Yozo sala lelo po ndeko na yo akufi. Bongo lobi tango yo okufa. Webinde ya yo ba otikala. Vraiment ça fait mal hein? Ça fait mal. Bon, ndeko na biso Serge Jojo biso to surnommé émission to sala et les caraplis na niveau ya poto ya Europe. Nini oyo goigo sala kwa musala parce que yana ba mama mususu batali ba moni pe mwasi ba moni pe mwana boya zotala na pasi ya kibo mama pasi ya obomba zemi pendant 9 mois atel mais qu'est-ce que je peux faire pour cette fille mais nini en dehors ya nyoso wana oyo goigo sala lelo po o s'intégrer so ineti place moko monani ya Rwanda mais nini goigo sala kwa métier ozo place à Rwanda mais so ozapene loko ozo sala te. Au monique au lukozo nga suna vie on a posé déjà moi gunango nini oyo ko sala to o yebi déjà ko sala en dehors ya commercial oyo sala qui est peut-être couture to lo moko boy nini oyo yebi ko sala soki peut-être ba financer. Bon, na vraiment on a besoin de aider ma casse parce que na côté ka na bon na sala la wana et permettre même pas que l'on bon na lukata forme be permettre pourquoi na zo na mbonga mingi te za ba jom super simbi na ngoto mika na 15 dollars to $10 na $10 na foso mbela mo molata fo futa mbonga bato ndako courant mai fo fut donc et permettre ngate ata na kanisa ndambu bya sa musala donc commerce na ko sala na donc musala so yelanga o ko permettre nga o pesa ngata 10 francs na lia na place sur là na sala mais na pe makasi na commerce donc commerce na sala bien c'est ça. Voilà. Chers internautes, vraiment, na ebité liloba moko ko pesa lokwa conseil peut-être na ba parents to ba oyo bazwa na bana ya bandeko na bango avant biso to désannoncer mission na biso dernière parole na yo. Conseil ko zanga te conseil zaka que na pesa ba parents surtout. Na mokilo on ne sait jamais. Mutu mo ta permettre ka ku fatika bana e liwe ya na kaka to kate parce que papa na jour ko ndo ku fa jour pour metanga lo malam na vinanga. O tikala pe choc na vinanga. So papa ce qui ne connaît pas la couverture bana e faut bon encadrer bango bana baza venir à lobby tellement que so bana ba tenga ko sunga muto sunga ka témoin yo boti peut-être moi na ndeko na sunga ko le ka moi yo mo boti donc bon négliger mutu na vite vient mutu ya mulai ya nga tilo en prison vient mutu ya mulai bino pe beaucoup fanjo boti ka bana bino non peut conseiller ba jeune fille ko anga so peut-être comme bon comme le ko landa vie na ngati nga lo so comme ko lo ba parce que na suna posa na ngoti. Donc on a vu dans tes vieux dans ça les a meilleurs les avions passé ma case au mutumoto ko vivre on fait un esprit cap pour vivre donc so mba boy comme lio ko landa ka lu ko na ngate
so le 15 ans songa parce qu'il a bi frappé et puis bon fond le labino donc c'est ça. Quand même, verset biblique ezali, moi je pense que les temps à temps, faut au kenda na ope prière, on ne sait jamais tam so roku tanape na mutumogo na nzela ya prière wana oya ko ipe ko sungayo na place à Ovanda ainsi de suite. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Na peso micro za liloba moko ya osukisa. C'est bon? Non, ça va. Voilà, merci Namedingwa Diwazalaki derrière cette caméra et merci Nabinonio Sotubo Bolandibiso. Merci na Bandeko Nabiso, il y a JNT Service, hein, bo supporter Mikolo yo JNT Service, tozo solana bango bien, tozo lara bien, yango yo permettre ngana yebisa yo, moto tsara bilo na Kishasa so ngotsa na place sir, il faut ça na JNT Service et au sala bien, kunande penza masolo eza kitoko. Pour bonzambe za na kati entreprise wana kwa. Voilà, ezaki abino ekibumba oyo a pesibino bambote famille bumba nyoso bandeko nyoso to balinga eki na bosanité l'homme ebengo hein ebengo vraiment wana noko na ngai ndeko ya mama bambote na place ozwami na France dadi ebuma ami privé na kati ya Belgique bambote na otali botali ma to bosanité kuluto baleki Mariana Amani Bambote Nayo et Tokutani très prochainement. Tolobinde Tolobana Souka émission Nabiso ensemble Nabino. Glory be to God. Gloire et zonga panae. Bye. Nalingi nanga mot d'espace. Ona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Madame, on a émission